nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala boye muna bolandi ya journal peuple pona peuple info lingala mbote na bino bisika nyonso bozwa mitika to eteto fungola ya mercredi 15 novembre pona hotel Samuel Ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé qui mardi 14 novembre discours na ya suka ya mandat sur l'état de la nation ezalaki bongo liboso ya ba parlementaire réunis na congrès bolanda Brésil nango elongo na héritier Mapindemi Liboso ba parlementaire réunis na congrès chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé qui discours annuel na ye sur l'état de la nation. Alobi azali koloba avec émotion pambate ezali dernier exercice ya nature oyo pona premier quinquennat na ye oyo euti kosila président de la république abandaki ko saluer mémoire ya ba compatriotes oyo bakufi bisika na bisika pona ba raison ebele mingi penza pona kobatela intégrité ya mboka na biso misusu bakufi na guerre violence maladie pe ba raison ya ndenge na ndenge chef de l'état ensuite akendaki to apasaki en revue ba principale réalisation ya mandat na ye a évoqué ba réforme ya ba entreprise pona ko renforcer ba capacité ya riposte pe ya dissuasion ya armée. Le président de la république a rappelé que nécessité ya départ ya MONUSCO alobi ezali ngonga oyo mboka na biso ayeba na kozwa pleinement destin na ye na maboko pe akoma principal acteur ya propre sécurité na ye pe propre stabilité na ngambo mosusu chef de l'état amoni ke économie na biso na 2023 ezali vraiment malamu taux ya croissance et mati na 1,7% na 2020 ezalaki na 6,2% année oyo preuve ya résilience ya ba détermination ya République démocratique du Congo liboso ya adversité mondiale ndenge atalisaki pona kolongola inflation a annoncé l'intervention ciblée na ba prix ya ba denrée ya première nécessité pe politique monétaire pona ko stabiliser franc congolais président de la République asalaki pe tour ya ba avancé oyo ya ba secteur mosusu la justice, l'infrastructure, et surtout éducation et l'ongona santé. À tel qui est pour nous soutenir gratuité et enseignement, oyoye azali ko considérer le la succès moko ya makasi gouvernement a matisi budget ya éducation et l'ongwe na 9,1% na 2021, puis na 2022 23,9%. Pe année 2022 à 2023 ezali akomata nyonso wana pona quinquennat oyo salaire moyen ya enseignant boye salaire ya ba enseignant et mati na ngambo mosusu chef de l'état a sepeli na amélioration ya situation ya liberté ya presse na espace ya 4 ans to gagner 30 places mobimba na baromètre mondial pona oyo etali liberté ya presse Reporters sans frontières nde atalisi yango alobi lisusu asengi na responsabilité ya ba professionnel nyonso ya média to pe ba journaliste oyo bazali ko jouer rôle moko ya makasi pona histoire ya mboka na biso na couverture ya situation sécuritaire na est pe ya campagne électorale oyo ezali ko bandakala mingi te alobi peuple congolais azana choix ya kozonga na zéro ya kobatela to pe ya kobatela ba acquis oyo to élan progressif oyo emonani déjà na kokende liboso ensemble elongona vision moko claire pona bit moko commun vers avenir moko meilleur pona ba congolais nyonso ndenge chef de l'état abakisaki a s'adressaki na nation congolaise nyonso après avoir kosala tour ya horizon ya action na ye na tête ya mboka depuis bientôt 5 ans. Kaka masola président Sebo Sengali Koyeba que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré na ebandeli ya poso route Lunzola na kuna na commune Yangaliema encore une fois de plus héritier Mapindemi na bilili ya Christian Kiangebeni. Et comme
désormais officiel, route Nzolana efongwami déjà na circulation. Inauguration d'Yango et Salemaki et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzela oyo esangisi ba quartier lokola Kintuka, Mbudi, Malweka, Sangamamba, pe misusu et pas wapi population afandi kuna atalisaki esengo na ye. Depuis 70 tomona mutuka te balabala te tozalo kwa batu moko na brousse na zamba mais lelo oyo batu bakoma uta gombe ba ko visiter quartier oyo Sangamama likambo papa oyo asali tozo souhaiter vraiment deuxième mandat vraiment à continuer à zala umela coup de chapeau pour la mokonza mboka na eloko asali biso depuis 82 na mabele oyo ya Sangamamba la mone eloko te. En tout cas félicitations à mokonza mboka soki ezaki ngala ezaki mokonza mboka élection ezalaki to voter qui est déjà kaka na même cérémonie to notaki pe présence ya ba parti nyonso oyo ba participaki na mosala lokola ministère ya ITP agence congolaise des grands travaux oyo azalaki wana pona ko surveiller misala ISK pona ko exécuter si commune pour assurer financement. Directeur général ya ACGT Nikonzaou a expliqué qui. Nous sommes très contents en tant qu'agence congolaise de grands travaux de voir que cette route vient d'être inaugurée par le numéro 1 du pays, c'est le président de la République. Mais ici également, je dois jeter des fleurs à la fois à l'agence congolaise de grands travaux et aux entreprises chinoises qui ont travaillé avec nous. Route Nzolana efongwami vraiment na circulation et tikali kaka côté lumière pe ko finaliser ba marquage au sol. Na l'Assemblée nationale bosima ke plénière ezala ki bongo mokola mercredi 15 novembre ba député ba examiner ki pe ba adopta ki projet ya loi pona activité pe contrôle ya ba bureau ya information pona crédit examen ya rapport ya commission environnement pona proposition ya loi sur ordre ya ba environnementaliste examen pe adoption ya proposition ya loi oyo ezo modifier pe compléter code ya procédure civile ba détail élément oyo boko so yango na édition na biso ya lobi to ko ba journal na biso na ngambo ya primature bo sengel ko ba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a président ki na ba pokwa ya mardi 14 novembre cérémonie ya ouverture ya ba travaux ya ba expert oyo ba uta ki bongo na ba horizon nyonso ya Afrique na cadre ya table ronde ya ba ministre africain ya enseignement pe formation technique professionnel bolanda ba détail. Maloba, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a précisé que forum oyo intervenir na moment oyo gouvernement ya RDC est engagé na série ya réforme na ba domaine ya enseignement en général pe formation professionnelle ko bakisa apprentissage ya ba métier en particulier. Union africaine a tient en place cadre et action éducation 2030 oyo eza kolaka ba système ya enseignement formation technique et professionnelle yango ko permettre ya ko accroître nombre ya ba jeunes pe mikolo basa doté na compétences techniques et professionnelles oyo ezali nécessaire pour na misala na obtention ya travail pe entrepreneuriat agenda éducation 2030 pe stratégie continentale ya éducation pour na Afrique pe Union africaine 2016-2025 et bengi na effort moko collectif na ba etanyo so pour na ko relever ba défi oyo e uti koleka na enseignement pe na formation technique ko bakisa professionnel na apprentissage na bomo imobimba ezali na perspective wana nde République démocratique du Congo azui initiative ya ko organiser première table ronde oyo ya Afrique en général PRDC en particulier ko oyo eyebi ba défi majeur
lié na chômage ya ba jeune, na déperdition scolaire, inadéquation entre ba formation pe ya marché ya mosala ko bakisa exclusion sociale, ba défi yango ezofrené ba socio-économique ya Afrique, ba solution envisageable ezali sans nul doute ya ko trouver notamment na renforcement ya ba système ya formation professionnelle pe apprentissage ya ba métier, transition vers type numérique, promotion ya micro certification ya développement ya ba compétences pe validation ya ba acquis ya expérience, reconnaissance ya ba qualification, création ya ba emploi, entrepreneuriat, orientation professionnelle pe flexibilité ya ba parcours ya apprentissage na bomo imobimba. Ba solution ezali pona kotonga ba système ya enseignement ya formation technique pe professionnelle inclusif pe durable capable ya ko booster croissance économique ya ba état. Ba travaux oyo ya table ronde ezali première na histoire ya Union africaine eza ko constituer opportunité moko ya monene pona ko partager ba expérience na ba priorité ya continent na domaine ya enseignement pe ya formation technique ko bakisa professionnel. Secrétaire général et autre vision du Congo, candidat à la députation nationale pour la district ya Funa, Maître Magloire Kasongo à Kitaki et Nababas Naekuna la commune ya Makala pour na Kolobela. Bango Masolo et Talibongo Ange de l'ère héritier Mapindemi Igor Ntingi. Maître Magloire Kasongo, secrétaire général, il y a autre vision du Congo. AVC na Mokuse, parti cher, il y a Génie Blanc, maître du Deboudimbu, Oyo Azali ko pesa e confiance tango nyonso, Yepe Azali ko lembate, toujours pene pene babaz na e, Awa Azalaki na commune ya Makala, et pa wapi asangisaki échantillon babaz ya commune ya Makala, ndenge kaka bozali komona, ezalaki pona ko communier elongo na bango, ko beta na bango masolo par rapport ya ba enjeu de l'air. Ezali bongo maponomi oyo ekosalema le 20 décembre 2023 na République démocratique du Congo. Maître Magloire Kasongo espoir ya Funa asololaki na bango pona kotalisa bango vision na ye par rapport ya développement ya district ya Funa. Apesi bango makanisi nyonso ya kitoko oyo ye azana ngo pe asengi bango bapesa confiance na baye oyo basengeli bato bazana vision kitoko ya ngonde ekosala ke Funa ekende liboso. Message ezalaki capté 5 sur 5 pambate mituna pe biyano ezalaki ba nyonso bazalaki wana basepelaki na ba idée oyo Maître Magloire Kasongo espoir ya Funa azana yango boyo kai moko ndenge alobi na micro ya Info Lingala. Lelo na ko senga bino bo sunga biso pona botindika biso toke na parlement tozala réellement kuna balobeli ya peuple congolais dans son ensemble. C'est dit que na kati ya mboka awa na Makala ba makambo pe zali ebele oyo ezali insécurité oyo etali ebele ezali oyo ezali ya malamu te ba courant to moni ape courant ezali te il faut se tourner total comment to ko booster que non est bon na niveau ya parlement na aspect social je crois total ape comment ko telemela ba kambi ya SNEL oyo ba organiser réellement ba vrai porte-parole et ba ko défendre réellement makambo ya bana ya Makala makambo ya bana ya Funa na niveau ya likolo. Bosimba ke Maître Magloire Kasongo, secrétaire général, il y a autre vision du Congo, azali pe kotambola pona ko belela vision ya chef de l'État, misala chef de l'État asali pona kenkena na ya liboso, bato nyonso bazali kondima yango, yangonde zali ko sala ke Maître Dide Boudimbu akoba ko pesa e confiance pona ko sala secrétaire général, il y a autre vision du Congo. Bobo Sanate ke azali pe coordonnateur adjoint pona regroupement politique, autre vision du Congo et allié bazali komi lengele makasi pona Mwamboka Eric Mwamba cadre na AVC a kendaki na paroisse Saint-Hilaire ya Kimbateke pona ko assister na messe ya Abbé Christian pe a participaki na misala ya grotte. Nathalie Kaila Kapenda zaki simasima la compte Info Lingala. Kapongi te na likambo etali paroisse Saint-Hilaire mwana mboka Eric Mwamba très proche ya population na ye l'homme aux actions concrètes ayaki na paroisse Saint-Hilaire pour na messe ya prémisse ya Père Christian Kumbu lokola mo Christou assistaki na losambo
na koencourager ye. Nayaka awa chaque fois ceux qui eza na ba manifestation ya minene toyaki ko participer na kiti oyo moko ya biso tokoli na ye akoli awa donc abotami awa lokola biso pe tobotami atokoli awa alors tosakana na ye akomi lelo père akomi lelo sango on était obligé d'être là. Kaka na paroisse Saint-Hilaire Bosimbake mwana mboka Eric Mwamba président ya fondation oyo eza na kombo na ye apesaka pe assistance na ye na o etali construction ya grotte mariale nagiti na commune nanga Kimbanze ke Changu eza iskanga botami puis toyaki kotika contribution na biso na grotte o basala wana esengo ezalaki makasi pe au rendez-vous komona mwana na bango lelo akomi moto aza koluka développement ya coin na bango oyo occasion pona Eric Mwamba asolola na ba jeune tête à tête na population na ye pona koyoka nini oyo eza kotungisa bango pe koluka ba piste ya solution toyaki tokutana ba jeune to sololi na bango toyoki ba doléance na bango et puis to promettre bango tokozonga lisusu pona ko concrétiser yango. Bosimbake mwana mboka Eric Mwamba azali candidat pona députation nationale na circonscription électorale ya Changu azali koluka bien-être ya population na ye ya Changu likambo na bango eza na motema na ye toloba lisusu nini tout proche de la population. Bavole ya Kinshasa, Gemela Kinshasa, ici et bandaki à travers Airbus A320 premier vol et Salemaki qui toque kuna na aéroport ya Gemela. 15h50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomona ki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant un memabango pour ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA pour bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en compétition. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Et landisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 90 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée du sud du Mali. Na safa les sociétés Simba qui ba reporter un journal un peu pour un peu ba kitaki kuna kimbatege pa ba passer bino constat ndenge route Mobutu eza ya kubeba la ndenge ya kosakala te héritier mapinde.
Aveni babengi Mobutu na commune ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Aveni oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable. Botala bino moko surtout soki okomi déjà na niveau ya Dokolo, okomi na niveau ya Kimbangiste hôpital, okomi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa. Botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbanseke azali komona memba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa. Bino moko botala bawewa ndenge bazali ko défier à part bawewa mituka kutu esuka kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te. Bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki azana pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbanseke. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye. Tiba matiti likolo kuna kota kona beya mele minute omona bashino bazwa babeloko na bango nyonso bazongisango oto kosala te bapesi biso mbongo te bato basufrita la mai résidezo bato ombayo za mai résidezo résidezo bato zotoboka ozongo solution te nzele bebi mweto lekeza te bato basufri tobanzi ke ba autorité bayoki bakosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali ko nyoko la population oyo azali obligé ya ko beta makolo ba distance mulai kaka pona ko kende mosala to pe kelasi soki l'état a réhabilité yango ekozala malamu poko tika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa. Ebele ya batu bayebaka te importance ya citronnelle tope sinda na yango rédaction ya Info Lingala journal peuple pona peuple emeki mwa moke kolobela yango. Ba sous-estimaka yango à cause ya disponibilité nango nzoka nde eza na ba vertu ebele na ndenge ya kosakana te yango eza nini ye eza nde citronnelle to sinda yango ejuaka barole ebele na nzoto pe na environnement na biso na oyo etali indigestion bosimbake citronnelle eactivaka digestion estimilaka ba fonction ya estomac eza na effet moko positif pona ba colite rebelle grâce na action nango antiseptique pe cicatrisante pona dégonflement citronnelle ezo posséder ba propriété diurétique et pa wapi éliminaka ba toxique et kondisaka nzoto il suffit kaka omelaka yango tongo midi pokwa citronnelle et contrôlaka to ya cholestérol pe ekitisaka to ya sucre na makila pona bato oyo babelaka rhumatisme citronnelle eza fin esilisaka douleur yango il suffit kaka ozwa yango onikiniki place oyo ozali koyoka pasi douleur nyonso ekosila grippe rhume na fièvre citronnelle esilisaka ngo dada grâce ya anti-inflammatoire nango okomela yango ndenge nini ozwi mai na yo otokisi yango makasi okitisi yango na moto ozwi citronnelle na yo opasango kitoko onikiniki yango otie na kati ya mai ovandisi yango 5 minutes na nsima oza na ntina yo mobimba obandi komela yango tongo midi pokwa na oyo etali insomnie avant ya kolala esengeli na bino komelaka tase moko ya citronnelle bokobanda kolala pongi kitoko neti babebe citronnelle eza très efficace esilisaka douleur ya baventre yo ndeko mwasi na temps ya baperiode na yo soki libumu ebandi yo pasi tokisa kaka citronnelle na yo omeli pasi nyonso
ekosila botunanga nini citronelle eza insecticide moko ya makasi ebomaka ba insectes na ndenge ya mokie te okosala yango ndenge nini ozwi citronelle na yo okausi yango kitoko otumbi yango na ndaku na butu okangi baporte mpe bafenetre nyonso milinga wana ebomaka ba insectes nyonso na ndenge ya mokie te ata mpe soki ngungi to nzoi eswi yo isifi kaka ozwa citronelle na yo onikiniki place oyo insecte eswi yo pasi nyonso ekokende nzambe aza malamu asala presque nyonso na se na moi oyo eloko ezangaka biso eza kaka boyebi botuna nga nini citronelle oyo ekimisaka ba mauvais esprit na kati ya ndaku bokamwe bokamwa te ndeko ozwi citronelle na yo ya kokauka obandi kotumba yango chaque butu na ndaku pendant 7 jours yango ekimisaka ba maladie ya caractère démoniaque pe milimo mabe citronelle eneutralisaka ba mauvais esprit eza asa moko ya makasi bokozwa ide te yo moto olula kolata basapatu ya kitoko surtout na ba moment ya fête oyo place eza se moko na 7e rue du Mété et pas ya papa griffe ndenge héritier mapinem Igor Ntingi bapesi bino ba détail olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon puis oyebi bate ezalaki na Limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on a diminué tout le chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer tout pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que Azali a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza a été dit pourquoi? Dans ce rôle-là, on a fait dans la Gentili Modula. Adjoint Naé, ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur Gentili Modula. Nous avons quand même bonne foi. Alors, Ngamoura, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte au monde. Il a dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on a devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adour à Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans ça avec Kanda nous sous l'État le but de soutenir Yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Donc, client ne soit pas d'accord. Papa Chris Mawal, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba-Science. Maintenant, dans Simba-Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux alarmes, la fête. Au bien battu, nous sommes la fête. Là, tu as la ça Awa. Aux alarmes, mariage. Là, tu as Awa. Aux alarmes, ça part, tu as mon nez. Le Polo, la île. Il y a un ordinaire, comme un roi est mort. Le Kokao. Ozana oyo lokwa emoro onge koma bolite lokola il yaka na sala na sala réparation na sala fabrication donc na yebi musala comme il se doit ota ki bater ça
Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Protiva pesa potopoto ya qualité équipé acheté aux alamkolo to mona bilonyo so bosengeli kolia yango Stéphane Skande. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protiva est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo folesa kabango poto Protivap esa pota te allez kamata bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap ah ba sisi kulia ya bango Protivap ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro tala ba yango chata kitoko ntoto makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Toza communiqué écologique moko a bola la lecture nango. Ba famille Poba, Nancy Poba, Lenzo Mbaki, Pem famille Mavungu, bazana mawaya kwebisa na bandeko baninga pe baeba na bango nyonso, liwa ya mwana na bango oncle, neveu, pasteur Michel Poba Makwala, oyo akufaki depuis mardi 7 novembre 2023, na sima ya liwa ya Mbalakata, programme ya matanga ezali boyi. Vendredi 17 novembre 2023, veillée mortuaire ekosalema na salle Atlantis oyo ezwami na Limete, référence église cité Bethel qui marchait à partir il y a 18h. Mokolo ya samedi 18 novembre 2023 na 10h, recueillement ekosalema na morgue ya hôpital ya cinquantenaire na 12h30 levé ya nzoto ekosalema pona bokundami na cimetière ya Gombe. Bongo na sima bain de consolation ekosalema na même salle Atlantis. En attendant programme oyo eyeba kokokisama matanga ezali kosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Malele numéro 1 quartier Yolo Nord na commune ya Kalamu. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso baebaka pasteur Michel Doudou Poba Makwala. On a des personnes qui ont bouclé journal, le peuple pour la peuple bandeko botika malam. Au revoir. C'est aïe etumba nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.